Panda Sangobilili. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission. Ça, c'est votre présentatrice Natacha Lotanga, maman ministre que vous connaissez tous, des retours de la RDC. Là, je vous avais promis que l'année 2015, ça sera de merveilles, des bonnes infos. Et là, aujourd'hui, j'ai des dames à côté de moi. Ils sont venus pour parler des femmes. Donc, nous allons les suivre tous ensemble, rester surtout branchés avec Edino Image, Panza Sangoya Congo, Kandena Ebisa Ebino qui Panza Sangobilili, toujours au travail. Donc, on est là pour vous. Restez vraiment branchés parce que nous faisons ce travail pour vous et nous savons que non, vous êtes amoureux et amoureuses de Panza Sangoya Congo. Restez surtout branchés. Panda Sangobilili. Bonjour mesdames, ah ouais, Sœur Nangai. On s'est présenté aux Anami, aux Utiwapi, aux Vandagawapi, hein, pour Nabata Panda Sangoya Congo. Bonjour, Ngakumelanga Chantal Lokange. Naza Navandagana Savini, Naza Maman Bana 7. Bon, les lots Tongito Sola, l'Isoa ba maman. Tu es bandingeni ba problème à maman ezali. Na sepeli mingi pour maman ministre lo akanginga lobi le maman na besoin na auto solo la. Ya auto solo na bino pour to repesa conseil totala et roni ntwe ko sala pour tout alla bien. Merci, Nazo passé sur Mangaza Mpandi micro à se présenter Sabino Nanyazali avant Nakawapi. Donc Bolanda. Bonjour, nga kombolanga Nicole Boana, Nazali mariée et femme, maman à 4 enfants, n'a vendu à Savigny les temps pleins. Nazo qui invitation à maman ministre à présenter sa émission, donc est intéressant qu'il a par rapport à ce sujet, il a été abordé parce que Tolito Kota vraiment la mozindo ya makambo et belé concernant Bassi, yango ils ont obligé à présence dans la émission. Nalandaka déjà donc c'est pour n'engager et c'est encore on a na apporter une petite pierre dans l'édifice ils ont émission na peut encourager. Merci beaucoup chers internautes, balobi ba papa baza ya kosilika, babi o eza moins ya Pak wane suki boete ba papa balobi to feta ki ensemble na ba maman mais eza na ba papa mususu ba sepela kité parce que ba se retrouver na balibanda, ba lali na ba condition ya bien té, donc mukola fête italaka papa lali yemoko. Papa c'est polité, azo comprendre mais pourquoi maman a mon amité boutou mobimba kenda ki wapi azala ki wapi. Donc le lot toujours beta vraiment li solo oh ba papa bazo se plaindre nango, boza la vraiment branché parce que eza émission oh ba papa mutu ba sengi émission oh ya mona ba ki bon fona benga des grandes dames oh ba ya lelo na kata Panza Sangoya Congo na micro maman ministre Natacha Lotanga pour aya ko ba éclaircir biso ba makamu susu oh ba papa bazo linga ba yeba quoi. Lelo na yambi bino ba maman vraiment na plateau na ngai naza na sengo ya mbabino balobi ba papa batindinga na poser ba maman ba question bazo comprendre te balobi comportement ya la femme africaine en Europe basi ya poto bokomi na ba comportement moko oyo ezo plaire ba papa te lelo nazo yamba ba maman bala simana yamba ba papa ba pesa pe ba si gestion na bango par rapport ya problème oyo donc lelo ba papa balingi ba yeba pourquoi bino ba mama o basi bovana na poto bozana comportement moko o ezo sala ke ba papa bazali sous na tranquillité na bandako na bangote papa ko uta musala ayeboye avant d'être tranquille na mwasi na yata na bolingo nyonso botela ta télévision yoka kuna ovani na kuna na Facebook mais c'est dit à quoi omoni tuko ko condamner ba maman te parce que na libala ce qui problème ezali ils ont 50% à faute. Ba maman oyo ba vandi soki ba papa balobi ke ba papa baza sona kimia te. Po mobali avant da kimia, il faut yepe atia maman pa à l'aise. Moi si oyo aza à l'aise nanda kuna ye, oyo aza na bolingo, mobali nazo pese bolingo aza na besoin, on ba tendresse ka ko ba maman balingaka. Soko aza na ona monte ke akonva na Facebook, po Facebook ele ki tendresse papa te. Ce qui paie maman avandi na bolingo surtout na ndako na ye na bana na ye na mobali na ye na moni lo ni ya kunota libanda te yango foko yebaka na bozindo likambo we bandaki ndenge nini euta ndenge ni pota bo bandaki na papa bolingo zaki malamu siko lo nini memi ngai wana foko luka